côté la bango bango ba côté la biso ba côté la biso bango bango na réunion na o les na Lumbala. Lumbala jamais ko pousse permis na ba congolais à sonner ba congolais. Lumbala violé ba mana ki. Avant na makenga. Avant na ba MP3 tout le monde be preuve. Lumbala côté zamba bomi ba congolais. Mais aye awa ba yambiye. Ba yambi Lumbala na batu na bango. Moi groupe on a zo ba moi groupe na minorité wana. Nsemi abandi liboma d'abord c'était rescapé. Il y a centre psychiatrique qui a bien na côté à Bongo Bongo na Manianga ngana yebi kuna bien donc ba wo que nous vérifier dossier na ekuna aza déjà mutabela kana liboma pour d'abord on ko s'autoproclamer ka boy vice-président sans élection sans constitution na ebité loi ni na utiliser peut-être ba loi na yo ya kindoki na ye ya ngonda utiliser comme vice-président so que za ka bongo na royaume na ye ya ndoto o ya revaka to yebité donc les situations batel comme côté aza commencer à dialogue na moto aza ko bonga biso na bourreau na biso bana ko kitsa Congo ça va toujours en bas Congo ça va toujours à kosinda ya renyaka so mbongo na bana ba renyaka comme ça moi minorité moi ba luba ba ko tanga ba tsa des autres la bitima auto so bundisa juste na miso nzambe ba on surtout ba to bitima olo baza ko lia mbongo bana ba Congo ba ko fa ba ngobeki ba ko pêcher kanambe azali mupaya azali étranger jamais to ko dialogue na mupaya et puis ba dialogue les ke be na Congo ezali premier dialogue té biso to échoua. Donc, tu as dit un dialogue pour les sans impact pour la busso. Donc, jamais tu as dialogue là, Hippolyte Kanambe. Il y a dialogue égalité. Sans ou avec la communauté internationale, tu as dialogué les sociétés na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Pour la Rwanda, bakota kala biso bakota Rwanda kala kote bakana nga bakivu kuna. Bakota kala siko bakota bana. Bana na bakona biso, baba lingala bataka bachoko bakoma na image na biso. Mais basa biso te. Tu comprends non sikoyo. Bana wana ba bota me kote ba kivu ba kana nga ba kivu ba mbushima wana ba uta Rwanda bana na sikoyo ba Rwanda ba bota ma ba kolona biso yango wana sikoyo comme ça des autres. Mais le vrai congolais va dire vrai congolais tellement. Temi benda ali boma benda. Donc au bena bena na reki. Nga mona mona internet sala awa na batu na kata pangu na ye. Azobeta ba oichuki. Yo soki musala nzambe basuki budia Congo. Okomi ko kaka ba chuki ba prisa ba chuki. Osoma te mutu bébé. Chuki ça pas bateau ba ça sport o ba bundaka ba futi ticket ba ko tela mo bunda ba ko beta ba chuki ndekuna. Siko yo za na kata église na yo okomi ko beta ba chuki na kata église. Est-ce que zo beta ba esprit? Bo zo beta ba to ba zo mona. Mbote balandia www.masolo.com mbote na bino nyonso bisika oyo bozwami ezala en Amérique en Asie en Europe partout dans le monde petit na Afrique. Lelo tozali le 4 août 2015 toye kolobela sujet d'actualité sujet oyo eza na actualité na kati ya RDC pe na kati na biso awa na diaspora. Ndenge kaka boyebi nazali ngai moko te lelo na yambi ba combattant ya Hollande po tozali na kati ya Hollande nambi ba combattant résistant na kati na Hollande na kombo ya Koko Aluozi Anderson maître Cobra oyo azali na biso awa pe combattant Goliath Black Mombele oyo tukosolola lelo actualité oyo ezali kolekela biso awa. Actualité yango ya liboso tokobanda ezali dialogue oyo IDPS abengi asengi pa ya Kabila alobi ete tosolola ndenge coutume na biso ezalaka po na kati ya famille babongisaka soki likambo ezali basolola. Sujet ya mibale tokoloba na Nemonda sujet ya Nemonda Semi oyo alobi ete oyo azali plutôt père spirituel ya Bundu da Congo ye alobi ete ba pesa Kabila 3 ans na 3 ans wana po basala ba recensement pe après ba recensement yango wana ba ko sala ba élection et kozala crédible. Sujet mususu ndenge touti biso no sokolanda na bilili na kati ya Belgique bayambi Roger Lumbala na réunion où il kaki ya IDPS si je mususu tukosolola lisusu ezali le 8 août ba bengisi ba musicien ba kobeta concert pe kaka le 8 wana ba oyo bakozala na ba question ya kotuna pona dialogue et pas ya président ya IDPS Etienne Tshisekedi ya Mulumba baya si je na biso ya suka o tokoloba ezali si je oyo ya le 28 août ndenge ba combattant ba bengisi ba combattant résistant ba bengisi mutu nyonso oyo azali contre dialogue aya na kati ya Belgique po ba telemina likambo oyo e sengi
ebengami dialogue na kobosana mpe lisusu te na kati ya États-Unis. Fally Ipupa azali kolinga abeta bakombata bazali mwa na mo ya koloba mpona makambo wana nyonso. Landi ya www.masoloyasika.com tokoleka na kopesa bandeko na biso mbote pe mwa présentation na monoko na bango moko ekozala malamu mingi. Mbote ndeko Kroko Aluozi. Mbote mama journaliste Pati Labelle. Ezalinga wabino mobundeli ya Congo Kroko Aluozi. Mokonzi ya fleuve. Ingeta. Ok, topesa maloba epa ya kombata na biso mosusu mbote. Mbote mama Pati. Kombo na yo. Kombo na ngai maître Jean Cobra. Nazali mobundeli ya ekolo ya Congo. Ingeta. Ok, topesa maloba na ndeko Goliath. Mbote mama Pati Labelle. Nabanti boyebinga bino so Goliath Black Mombele. Ok, sujet na biso o toyeko solola lelo ezali sujet o ezali koleka kaka na kati ya actualité na kati ya RDC to pe na kati ya diaspora na libanda. Sujet ya liboso ezali sujet ya dialogue oyo IDPS sili kosenga elobi ete bapesa Kabila no basangana na kati ya mboka bavanda lokola na coutume na biso ezalaka bavanda basolola po bapeze ba esprit bokoloba nini bozui réaction yango nini po partout na kati na diaspora vraiment bandeko mingi balobeli yango na ebite réaction na bino na kobande pa ya Kroko Aluozi po to suki sepa ya kombata Goliath. Merci mingi mama la journaliste Pati Labelle. Biso tolobaki yango déjà que likambo ya dialogue ezalité. Sans ou avec communauté internationale, toko dialogue les sociétés na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ba dialogue et salama ebele tomona basan city ba Kampala dernièrement basali awa makama concertation. Nyonso towana a respecta ata eloko moko te. Pourquoi a une année a fait un mandat na yeto ke nsuko solo na mutu wana be élection kutu o kutu ezalaki pena likamba munene. Ayibi be élection. A dribble papa Etienne Tshisekedi. Siko lelo neto ke neko dialogue na to dialogue likambu nini biso toza na bit na biso moko kaka pays na biso eza occupé mama soki mutaye na ndako na yo ayibi biloko ndako na yo okobengisa ka yete yaka to solo la to dialogue non oko fâché mutu wana faut a dégager biso bit na biso zali Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila dégage dialogue na ye ezate lumbe mwete azonga na Rwanda côté auta ingeta. Topesa maloba pa ya maître Cobra. Merci à toi Matondo. Likambo zali awa ya dialogue oyo ngai na boyebi na ngai na yebi ke dialogue to bosololi ezalaka na kati ya libota soki eza na matata papa ou bien mama ou bien noko ayaka avanisi libota asali bosali mwa kinzonzi bosololi mpona kozwa solution na problème oyo boza nango na libota mais kotala malamu komona Kanambe oyo aza moto na biso te aza moto ya famille na biso te aza moto ya mboka na biso te aza moto toyebi mpasa auta te mpasa botama toyebi te ayamba na moko asenga biso dialogue tosola na ye en tout cas wana epa na ngai mpena jamais ti akoma président wana ngai na motema na ngai nayebi te ke toka na président na mboka nayebi kaka mboka eza okipe ti basala bavote wana aza illégal na mboka na biso azwa pouvoir na moyibi ndenge avandi na mboka na biso illégal ono surtout Kanambe asalaka na mboka na biso eza nango illégal ndenge biso barésistant bacombattant toyebi asa moto mboka na biso te bamindele baimposer na ye koimposer bongo nini tokende bavote tokende badialogue ezalaka te mpo na ngai nayebi nake Kanambe azalaka président ya Congo te batia na mindele makasi donc biso bacongolais il faut tobimisa ye na makasi après totikali tosololi entre nous bacongolais mpo na ngai eza ndenge wana. Ok, tokopesa maloba pa ya kombata Goliath ndenge kaka na uti kolobolobi boni Mama Pati Labelle dialogue toko ko dialoguer na mandeko na biso Hippolyte Kanambe azali mupaya azali étranger jamais toko dialoguer na mupaya et puis ba dialogue leke bele na Congo ezali premier dialogue te ni surtout échoua donc to na tina mo ya ba dialogue mususu te po ezana sans épart pour la biso donc jamais toko dialoguer na Hippolyte Kanambe donc to na projet wala ko dialoguer na été il faut longwa la mboka la biso il faut kende azonga pa ya uta c'est tout.
Ok, bolobi ete boko dialoguer na Kabila te, mais IDPS oto mona ki awa na 2011 ba élection akendaki makamune surtout elekana ki asenga ki imperio maze ko senga lisusu vérité des urnes, mais lelo yo abosani nyonso tu wana akena dialogue ndiko koko bozomona ke tango susu ko kozala mwana na valeur moko boye na kati. Non, dialogue ndenge tolobi tokoki kokende biloko wana te soki IDPS akokende dialogue akende na ye sans que a engagé peuple congolais. IDPS na PPRD soki bakoke kosolola na bango bakende kuna me biso peuple congolais toza kuna te. D'ailleurs kutu biso tosanganaki déjà na Belgique tolobaki ke tolongoli Papa Etienne Tshisekedi comme président élu na biso. Donc ndenge aza wana soki akoengagé IDPS na PPRD wana etali bango etali lango peuple congolais etali parti politique IDPS na batu ya PPRD. Donc etali peuple congolais te biso tozali peuple congolais to décider que tolingi na biso dialogue wana te to kokende pe biloko wana te avec Hippolyte Kanambe. To yebi ba manœuvre nyonso zo sale nyonso to wana po ba mema batu na glissement. Baza wana déjà si ba préparer déjà soit Moïse Katumbi, soit Kengo, soit Kamere, mais tous les trois batouana bazo préparé ou bien Yemoko Kanambe na bango nyonso zo monaka ba tuti kaka bat bazana. Donc plan ya balkanisation ya mboka na biso eza en marche. Colonisation ya Congo par les Tutsi eza en marche. Soki batie Kamere bokomonaka bino moko Kengo bino mo boyebi aza Tutsi Katumbi na Hippolyte Kanambe ye moko. Donc to boy makambo ya kosolola na ye ezate biso peuple telobi non et non a dégager a kende na ye soka kei ndenge mettre ko baloto lubango na combattre Goliath neto kotika la biso na biso ba congolais to sololi comme d'habitude. C'est ça. Ok, toko meka koyoka idée maître Cobra na likambo o etali dialogue o IDPS a sengi malgré ba impérium mais ba vérité des urnes, mais lelo azali ko na dialogue o kozoya ngondenge nini na sens nini na lobela na sens que est-ce que c'est important pour na bango yo esengi na bango kaka basala yango tango suse ko mimela bango mo quelque chose malamu na moment o to komi oyo bona kolandela makambo ya malamu Papa Tshisekedi abanga na biso ke tolala fonge ba bébé yemo ka zo makambo na maboko siko kolela ponga bébé ngo siko to comme na dialogue biso to dimaki to ndako sidaté ke ay la biso mo dialogue na Kanambe tout ça il va cotisation na impérium to dila il a besoin de pouvoir à ce pouvoir comme ça to récupérer mboka na biso ndenge na biso siko comme ke dialogue na Kanambe makambo na mutu na biso yango te siko ko dialogue na Kanambe akene comme Papa Tshisekedi na libota na ye na Kanambe. Mais comme le peuple congolais, le peuple congolais a mingi, plus de 12 millions de morts. Si le bazar violé par Ramana Bisso, bazar ko boma malu ko yango vandi veti tchazo la tele ko mongote. Azar ko maso na dialogue na moto azar ko boma biso na bourron na biso. Pendant ko kitsa Congo sera toujours en bas. Congo sera toujours à kosinda. Ya renyaka so mbongo na ba na ba renyaka. Comme ça moi minorité moi ba lu ba ko tanga ba tsa des autres. Na bitima o to bundisa jiste na miso nzambe. Ba o no surtout ba to bunda bitima oyo. Bazar ko lia mbongo. Pendant ba Congo ba ko fa ba ngobeki ba ko payer. Bako payer très cher na bitumba oyo toujours coup fait là bateau tout ça humilié dans le monde entier et tant que Congo ça mboka oyo ko simba monde et aussi ma monde et zo pesa biloko dans le monde mais ba Congo bango wana rien ba ko benga ba Congo partout ko violer bango ko boma non to moi te petit tellement le batal comme ko de l'homme absolument Kanambe oso boma biso en tout cas to ko malo to ko bomana so moi minorité la puissance ya ko bundana biso malo ba ko mona ba ko monde apena ba ko sentir bien que te Minimo bena Congo telemi. On a pas de dialogue. Tobi kana pété, baba Rwanda ba kana bisaka bazonga. Vetiti so amona ko kité atika biso combat. Biso to tourner ma combat so malamu. Yeto nga biso en vote combat ça kufi. Atika biso combat to kena combat na biso to tinika kana ba kobima. Ingeta. Ok, tokufi mingi na kati ya Congo vraiment tokufi mingi. Kasi kokufa wana ndenge uti ko lubande ko Cobra alobi ete IDPS singaki imperium yango to monaki biso nyonso tundenge likanaki tango IDPS singi imperium oyo elingi kolakisa ete pouvoir to monaki batu ya IDPS mingi nanu élection salami bakoti na kati ya parlement bakendaki na kati ya parlement kokoma comme na kati ya parlement imperium esengami to moni bana moko Roger Lumbala a ke ko rejoindre ba M23 azalaki mokote Tibangu pe akotaki lisusu Zamba Roger Lumbala akendaki kosangana na ba M23 oyo babomi bandeko na biso ndenge maître ko ba uti koloba to kufi ebele ba femme violée to kufi vraiment ebele o to koki ko imaginer te
Roger Lumbala akendaki kosangana na ba Rwandais oyo ezali M23. Lelo oyo Roger Lumbala aye awa na kati ya poto. Kokoma komi awa réunion esili koleka mikolo elekanaki awa na kati na Belgique, tomoni Roger Lumbala na kati. Roger Lumbala na kati ba beteli maboko na batu oyo bazalaki na kati parmi vous les combattants. Bayambi Roger Lumbala ba beteli maboko. Vraiment ezali pasi pe mingi ya na biso batu oyo vraiment tolingaka mboka wane kende na liboso. Vraiment bandeko bokolo baboni. Yango zomona ezopesa peuple congolais kanda mama journaliste Pati Label. Roger Lumbala toyebiye comme bobomi ya peuple congolais abandi lelote. Soko se rappeler bitumba balendu na ba ema azalaki déjà tawana déjà baneko boma batu. Pe a continuer à continuer gouvernement après a région de sous ba M23 et rébellion M23 et bandi. A fingi biso ba combat tufi a fingi na ndenge nyonso melelo tomoni yeye wana asangani na batu ya IDPS na Belgique ba vandi bazomela bazolia. Allez-y comprendre peuple congolais, peuple azali sous naïveté. To comprendre ba nani siko baza banguna na biso parce que mutu lokola Roger Lumbala zaki mutu fazwa lumbe mote parce que associé ki na bato M23 ba bomi ba peuple congolais abanango depuis sera ba lendo na ba ema. Mais lelo a commis bienvenu parmi bato oyo tozaki na bango ba combattant. Yango biso tozo comprendre te mais finalement bozo mema biso wapi mutu lokola Roger Lumbala nenga sangana kina batu wana eza lokola mama balambelo biloko bazui susu poazo batie na kati maoli yango eza lisusu te. Roger Lumbala azali persona non grata toko jamais kondima ye parmi biso ba oyo bandima ki ye il faut ba pesa ba explication e bandi ndenge nini bango bazalaki en connivence na Roger Lumbala. Donc c'est que depuis kala ba solo la kana bango de na Roger Lumbala po je ne crois pas brusquement bo Roger Lumbala kwa ko ya na réunion wana baza aza déjà mutu na bango bandakala et puis ce qui m'étonne na réunion wana 90% batu bazalaki wana ezaka batu tribu moko na Roger Lumbala yango moni eloko wana tozo telemela kango likamu na tribalisme toyebi ke Roger Lumbala aza semer de trouble nenga yaki wana ayesiko kocha désordre lisusu présence na ye et bebi lisusu makambo ebele bandeko toka kozana bango confiance tokomi na bango keba parce que comment bango balé ba melina Roger Lumbala o azali mobomi ya peuple congolais ingeta. Maître Cobra, IDPS plus Roger Lumbala M23 rôle babon. Ingeta. Siko te ko comprendre na ke yangwana ba congolais boka moite tina bitumba o ezo umela. Siko te comprendre na pona nini bitumba o ekomi tilelo. Yango ve achanop sepso ke bo se contrôler entre bino. Bota na bino. Pona bayaki na biso, bali na biso, ameni na biso, to tambo na bango, to buni na bango, nzoka bazaki na bango ya biso te. Combattant Goleta Bamba comme on avant 2011. Avant tout que na ba vote na bango pour la wana to iban to tsango na mutute. Le to mo preuve. Ba congolais bina mo bota la binake to ko ba sute yango bitumezo umela. To ko sa plan boto beta boy, o mo na ku monsieur ki kuna etrahi asu na mbongo. O ma bitumesa ni ekoyi. Ono so boso bongo sa bosala. Munguna sa yebi déjà. Ndé biso côté la bango ndé bango ba côté la biso ko ba o ba côté la biso bango na bango na réunion na o le gagna Lumbala. Lumbala jamais ko pousse na permis na ba congolais asona ba congolais. Lumbala violé ba na Kivu. Avant na Makenga. Avant na ba MP3 to monde be preuve. Lumbala koti zamba bomi ba congolais. Mais allié awa ba yambiye. Ba yambi Lumbala na batu na bango. Moi groupe na so ba moi groupe na minorité wana. Muluba za muta civilisé. Tant tout ko na ba kino na muluba mais muluba muta civilisé fier. Muluba bona mikiti le na sema ko ba rwandais. Muluba boni lo muluba komi mutu pamba. Muluba asambuti ba congolais muluba. Minorité ba muluba asambuti Congo. Pona mbongo na biso mo sikona yo comprendre ke o tozo ba baluba te. Pona ba rwandais ba kota kala ba biso ba kota ba rwandais kala kota ba kananga ba Kivu kuna. Ba kota kala siko ba bota bana. Bana na ba kona biso ba lingala ba tsaka ba choko ba koma na image na biso. Mais ba sa biso te. Te yo comprendre sikoyo. Bana wana ba bota me kota ba Kivu ba kananga ba kitiza ba mbushima wana ba uta Rwanda bana na siko ba rwandais ba bota ma ba kona biso yango wana siko ba konta des autres. Mais le vrai congolais va dire vrai congolais tellement. Tout ça la barrage na population ya mukeba tout si oyo ba ko bota suba na ba rwandais na kata mboka na biso. Mboka na biso ki to za mboka msusu te. Poto za mboka na biso te. Biso to ko film ba te bona kata mboka o. Ifa na mboka na zo moyi na sala ba physique makasi na kuma mukena konda na ko fanda kate o 6 mois boulot na kate après mo 6 mois boulot donc ozo ko changer te. Te to lembi ba mboka o il faut to zo mboka na biso. To ta barrage na ba minorité ba luba mike wana o bazonga ba sambwisa ba luba nyonso.
totia barrage congolais za mtali sanga congolais za mtali boké to kola ndenge wana so comme dans la séparatisme to bika za bisoté ce sont le bana ba rwandais ba bota na bujimai ba bota na bakana ngakuna po bakota kala ba se multiplier po ba na plan bango kala za bana ba rwanda bango za ba rwanda o bana ko bota ba kifu kala donc ça ba plan o ba sala donc tant que la gabato na yo kasa balu bate baza bana moko ba bota na ba rwandais to funa misto mo na lina bango ingeta tokopesa malobe pa ndeko Goliath Roger Lumbala awa na kati ya Belgique bayembi na kati ya IDPS yo koloba boni. Vraiment je suis très touché comme on a ba to bundela ba bitumba kala oyo ba kanela ka Roger Lumbala to ba no kanela ba collabo lelo ba zui Roger Lumbala vraiment ba liena ensemble donc là au monde so to ka infiltrer combat la biso to ba résister ba combattant to zaki ba to sangana na IDPS te na lo ba banda kala mama IDPS c'est un parti politique biso to ba résistant. Un combattant résistant n'est pas politicien. Nous sommes un gendarme de la République. Nous sommes un ordre. Tout le monde dit que IDPS, tout ça qui est moi coup de pouce pour qu'il y ait des élections, mais nous avons des infiltrés dans la Batouana. Mais la question de Congolais, c'est balobi et bino abo votakate coup de maboko ni botaki IDPS. Tout ça qui m'a beaucoup na IDPS qui a une élection parce que papa te serait dans 5 ans qui a dit que non ils non assistance à personne en danger pour en 2006 à Kendakate il y a en 2011 alors non bon et denga ina kende puis tu as confiance que papa te serait ya ko salisa biso nenga lobi mettre cobra siko que à trahir biso omoni parce que ayeba ki bien que ba yibi ba élection tout le monde élection qui déroulait ba habiter de vote ou ta Afrique du Sud ndenge ba quand même ba combo ya ba tebele na kati ya ba député ba nani donc na oyemo Hippolyte Kanambe donc peu à peu que ça ba tourner dans parlement mais comment ça fait que lelo azwa idée wana que nous sangana mutu ayiba ke ba élection pe Yambi Lumbala oui pe Yambi Lumbala donc c'est dit Lumbala ta considéré mutu mo mabe poto kana même na nzela mutokola ngai to mettre cobra so kuta na Roger Lumbala nzela to beta masasi tu vois asa mutumoko la personne qu'on to lukaye même physiquement tu vois donc ba ndeko na biso to na bango to liaki na bango ensemble ba Yambi Lumbala c'est ça les kamo to ko pardonner bango jamais pe na ko la s'appelle la combattant nyonso les kamo ndeko na biso ba sali ba Yambi Roger Lumbala vraiment biso to ko pardonner bino te impardonnable to boy négociation on a un jour ezala ya olimbi sabato ba Yambi Roger Lumbala pour Roger Lumbala fait partie à 1,23 ya bato bo biso 12 millions o ba do violer maman na biso donc ça na bino là bien avant il y a pas de négociation na makambo butu ko sala on a rôle ba maman yangwana. Ok, na uti kolanda ndeko koko aluozi uti koloba ete na sali wano bayambaki Lumbala ezalaki kaka baluba na baluba wi mingi pe batu mingi ya bazaka na mituna wana ba mituna kayango IDPS ndeko koko yo mtu uti kuna na kati na ebite ndenge na landa ko mukolo bietu zakati sekidiste IDPS ezalaka ya baluba to ezalaka ya peuple congolais. Non, idéologie ndenge IDPS bandaki na débit ndenge zalaki 12 parlementaires wano ba dresaki lettre pa Mobutu ezalaki pona batu nyonso mais eye ko commandé par la suite parce que moni herbo sali lisanga mutu na mutaza na idene na sa motema herba bandi liawa longwe birindo alongwe oyo nani Kibasa Maliba longwe ti to yeko mona na suka wa Moleka longwe Shabani longwe ozo comprendre donc et comment qui système moko élimination tactique pona etika le loko moko ya famille nde yango nde salame idée à départ ezalaki bongote nde ba sélection nde yaki ko salema après komi soko lingo mata badodi mbala moko longo ti ndenge ko tikala moi cellule moko familial oyo nde tozomona lelo ndenge zali mais à part ça soko talineti ba papa mpuila ba papa mbuyi o baza na Belgique bango baza baluba mais ba longoli bango po bango bazo kota na idéologie ya Félix te nde yango zomona ke même Bruno Mavungu azali secrétaire général mais comme azana poate azana charisme wana te bazo bimisa siko Félix ne alzala siko likolo na ye yango zo mona ndenge IDPS zo kene siko mingi na angle moko familial pe tribal.
Ok, tomoni lumbala ndenge asili koya awa mutu oyo bokandelaka me bayambi ye na bakombata mosusu elandami na évêque Mukuna pe ye pe asili koya awa na kati ya France pe atei il paraît atei ndenge kaka ezalaka et pourtant Coutinho oyo alobaka un peu un mot pour la mboka ete souvent le Congo bakangaki ye mais lelo oyo Mukuna ye o pa finga ka ba combattant seri moko mais aye batiki ya beti combat vraiment mutu nezali ete est-ce que combat yango et ko continuer to combat yango ezali kokende na kokufa combat mama eza ko continuer yango moni tozo lancer appel à l'unité ya ba vrai combattant ba o bazali na ba étiquette te ba o bazo bunda pona mboka ezaloza muta pareko RCK o nani indépendant soko za congolais oyebi koza wana pona kobundela mboka pona kobunda sima ya mutu te yaka to sangana to bengana banguna o baza ko occuper mboka na biso illégalement yango nde problème toza nango donc nous lançons un appel na congolais nyonso o nyonso ayebi kaza congolais ozala muluba mungala muswahili mukongo yaka to sangana poto bengana banguna o baza ko occuper mboka na biso donc la lutte continue malgré ba infiltration zalaki mais vaut mieux tout tika la ta muke mais ba tozala très déterminé que tozala ebele ngulupa tozala faible donc c'est la qualité et non la quantité merci maître koya ya Mukuna évêque Mukuna awa okoloba nini po seri moko pe bokandelaka ya Mukuna bande ko tia makolo awa te mais na désordre oyo vraiment Mukuna atie makolo awa pe atei pe na kati ya Congo kuna tomoni Kabila komi kotambola vraiment lati lolendo ke non atie vraiment combat KO okoloba nini nazongi na réponse ya mibale na Kanambe omoni siki bokati soso mutu nzoto na ye dendaka suka nango sani alembi botina ma moto donc ndenge kanda mazo dendana mutu se katani nzoto kama mutu zoningana pona Mukuna ngako basala nzamba ba fo basala nzambe donc wana kuna ko ba kubite po atana forme musala nzambe na ndenga ta forme na musala nzambe ko beta ba wera na kado stade yima ko ma stade a côté stade na wera ba beti musique wana musala nzambe ba wana to kutia ba singa na kata pongabi ba kolia singa ngeta to pasa malobe pas de Congolais te koya évêque Mukuna awa na kati ya France okoloba boni vraiment bon na kamo ya mingi ndenge mutu na ziti occasion favorable ya kotea na kati ya France yango nazo rappeler bandeko nanga ba combattant ya solo ba résistant combattant ba to ba parti politique te bo tika so occasion bongo te salama bo kana bo kufa pona ekolo soki collabore ya bongo ye fo bo simela nzoto soki bozwi annonce wana ki aya akoteya dati boye boyebisa ba combattant nyonso bo annonce ngo même biso tokozwa nzela tozwi ba carte toye koyede bino esengeli to anobeta bango na nzoto sikoyo totala bato bakengelaka bango so na makasi photo mibali sikoyo tu vois le erreur bosali est répété lisusu te pour la féliciter bino mambo salaki na kati ya église wana ya comment pasteur wana akoyemba na ndoki wana nani comment inani kutu Moïse Mbi etango ayaki na monaki boyaki na kati abetaki te mais pour la Mukuna bino to ba gendarme de la République un gendarme alalaka te donc prochainement bo kengela so bo moni mutu ndenge wana so bo lingi renfort bo ebisa biso bien avant to ko yakuna avant to ko beta sko na nzoto e komi susu likambo ya nini te to ko kotele na salle to betie devant bato to tala bato ba kengela kaye to ba combattant mususu ba infiltrer biso to tala so ba makasa ko bunda e koma sauvage to koma sko utiliser brutalité moko vraiment ya makasi o to averti bien avant o la rolo ba pona zoba na yangwana soko lobi bongo ndeko Goliath elingi koloba ete lumbe zongi pongi ba bébé bola muki c'est ça bon monaki ba frenaki biso ce sont ba politique ba parti politique le kola sikoyo biso mo ba combattant résistance sur makambo maboko to zongi lumbe donc to ça nazo si on a rappelé makambo ndeko nga ko ba auto mettre ko ba auto loba to ça l'appel na bandeko nyonso ba sportif ba to nyonso ba la posa ya liberté ya Congo to ya libération Congo boya ko rejoindre biso moni to former bino ndenge violence ezalaka sikoyo ko beta batu na nzoto ko sala makambo eza makedo ki ozala kutu pardon kozala te yango na oyebisa bino ba pasteur bolinga boya ko te abotika la bino sikoyo nde to lamuki moni to aki na mo obstacle to aki na mo to kanga maki na parti politique ale kanga biso sikoyo parti politique na soute ba kambe comme pas la biso ba gendarme de la République bino mo yebi ba gendarme ne ba sauvage gendarme n'est pas un policier ali militaire donc neza wana sikoyo na osenga na bandeko nyonso to sangana to luka ba kolabo nyonso ba nakata poto
lumbe pe moto moto zongi désormais à partir de date à l'élo. Merci. Ok, tokokende na mutuna mususu oyo ezali toujours na kati ya actualité oyo etali père spirituel ya bundu ya Congo ne Mwanda Semi alobi ete topesa Kabila 3 ans topesa 3 ans pote basa la recensement komona koloba bongo basa la recensement na kati ya Congo po bakosala ba élection wana ezala crédible mais mutuna oyo ndeko koko na banda toujours na yo bazali ezali mutuna moko ngamoko na kamwe pourquoi parce que to mona ki le 19 le 20 le 21 batu bakufa ki pona cause ya loi électorale wana itali recensement mais lelo ko mona ete Kabila comme na porte ninga kende kasi bazali ko benda toujours yaka to wana posa na yo ko baboni. Bon, Naoloba Boeke Nembwa Nansemi Abandi Liboma, d'abord c'était rescapé. Il y a centre psychiatrique, il y a bien à côté à Bongo Bongo na Manianga, ngana hebi kuna bien, donc ba woke ne bo vérifier dossier na ekuna, aza déjà mutabela kana Liboma. Pour d'abord, on peut s'autoproclamer comme vice-président sans élection, sans constitution. Na habité loi ni na utiliser peut-être la loi na yo ya kindoki na ye, ya ngonda utiliser comme vice-président, so que za bongo na royaume na ye ya ndoto o ya revaka. Ito yebite donc ndenge za wana aza penda rescapé ya centre psychiatrique moko kuna na Manianga botala bien. Libome bandie parce que batu na ye bakufa ya bundu ya Congo. Bashebe ya bakufa likola makambo wana plus de 1500 morts bakufa na Manianga na Bakongo likolo ya makambo bundu da Congo mais lelo ye ake akoma vice-président ya mutu oya boma batu na ye pe alinga travailler na ye alobi glissons ensemble soka glisser ye moko ko glisser ko buka na kuna etali biso peuple congolais te ya on alobi mutu oya komi na ba propos incohérent boye abani déjà liboma to ko landa mutaliboma te parce que soki mutaliboma olandi yo po koma lokola mutaliboma yango to lobi to landa yete Liboma na ese monani nango donc il y a plus rien à prouver donc le peuple congolais a jugé bajar ya batu wana ne tozala bango na parlement ya wana ba parlement wana etoni na batu maboma donc il faut vraiment to libérer mboka na biso pour to libérer mboka te botala ka bino mo ba parlementaire nango ne bazala donc à vous de juger donc bolanda ete ingeta Maître Kobro le babon ndeka papa koko to le bawa mon ancien penda ali boma penda donc o bana bina ngande reki ngamo na mona interview asala awa na batu na kata lupango na ye azobeta ba oichuki yo soki musala nzambe basuki budia Congo okumuko kanga bachuki ba prisa bachuki osoma te mutu bebi chuki ça pe bato ba saka sport o ba bundaka ba futi ticket ba ko tala bazo bunda ba ko beta bachuki ndekuna siko yo za na kata église na yo okumuko beta bachuki na kata église est-ce que zo beta ba esprit ou zo beta bato o bazo mona donc na pesi ko raison mutu penda eza bena ko beba pena mona ntemi donc akele bena ba soigner bena mutu ba sukola ngo bena be apiso tali face na yo tani na mandefu na intaba penda biso to ba na Congo to banga ba mikolo mais na ma Congo en tout cas soko dévier okozonga na nzela ma Congo za tata te mama te mona te Congo nenga za wana ko tikala biso to koleka Congo ko tikala ba kokolo so ba tikala so Congo ba défendre ka mboka wana biso to kutaki yango biso to ko défendre mboka na tina suka pona bana so ba tikala bana so ba tikala na mboka wana jamais Congo ko kende so mona tina moniki mbongo na pese ba kanambe pona yasa la glissement ndenge de la ko to loba ako glisser ye moko akuta tina libula wese ako kende na ko glisser kuna ako la batma séparatisme te abongo sa séparatisme na kata bazayi bando benga baluba bando benga babanga o avana bamongo avana bazayi ako rate Congo eza moko ikutika la moko pepe Congo za ini ndenge buta tikela biso tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko donc Congo jamais ko panza ba o bazonga panza Congo biso to ko panza bango ba ko tika Congo na kimia mon ancien ndenge za wana ndenge na ko to ba azali boma fa sonner mutu ingeta to pesa balomba combattant Goliath na bandi yo lobaki déjà na ebite soko kubakisa. Oui, maman partie la belle na base na France na Paris na lobaki déjà que bon cet homme ali fou. Peut na apprendre ndenge mettre ko ba lobisiko que asala ki ba démonstration ya karaté. Bon faut d'abord savoir que karaté dali sport mobo et uta na nazi. Ezali karaté ezali Bouddha, ezali bouddhisme. Donc yemo parle ba que chef spirituel ezaki nani oyo Dalai Lama oyo ya Tibet. Donc nazo senga bande ko na nyonso ba combattant oyo tozaka na bango ya Bouddha ya Congo ba vanda na poto wa siko bo mona ba preuve que guide na bino aza mutalukuta
Donc, religion pour dire Congo, pour moi, c'est le bouddhisme. Parce que tant qu'on déjà utilisé, les sportifs, tu es bien en tout. Tant qu'on déjà utilisé le Coran, ça veut dire que ça fait partie de la religion bouddhisme. Donc, ça a très attention. Ça a très attention à la vie de Bino. Maintenant, comment les membres de la Congo besoin de rejoindre le combat, de défendre le Congo, de défendre le Kouate, de défendre le Biso Swali Moutoumoko. Moutako Kabolepso la Congo, on a été moulou, parce qu'on doit avoir la base aïe. Mouyakata doit avoir la base aïe. Moussoye doit avoir la base aïe. De Baïdé, on a un Baïda Kindoki. C'est papa, c'était fou. Donc il faut qu'il y ait vraiment une consultation. Et bien, on a 13 000 $ par mois. Et ça rose à l'hôpital avant 6 mois. C'est un fou, maman, on a rôle au cadeau. J'espère qu'on a pas déjà. Deux fois, mais à l'on l'esprit, la séparation pour coûter cher. Très très cher pour naïe. Merci maman. Et puis nangana bakisa as recruter déjà ba jeune na ba Congo pour na favoriser glissement oyo ba ko tia désordre en 2016 oyo. Je vous avertis bokanga data lelo Mwandansemi a recruté batu na ba Congo pour ba tia désordre à partir de 2016 pour élection ezalate glissement et permettre kanambe atia état d'urgence ba jeune wana ba ko bando benga na baluba bangala na ba Swahili na ba Congo puis na kin. Désordre wana ere oselema na 2016 awa Kanambe siko a reçu raison neti comme des autres alliés ne aye ko kimia état d'urgence pour siko favoriser glissement élection et zalaté à se pérenniser na pouvoir donc azana carte à dialogue et puis azana carte ya trouble na 2016 siko trouble na 2016 puis on a eu mususu ezali nemba na nsemi wana obozomona donc bozala très prudent peuple congolais ingeta. Ok, tous la vraiment na prudence ya munene mituno ngala dali kutuna bande ko bazali ko yanula po bino bozali ko kolanda mutuna biso mususu ezali le 8 oyo août ezali na batu oyo bayambaki ko jelumbala basali loko moko boye ete bayamba oyo aza contre dialogue aya kutuna mituna na ye et pas ya président IDPS le 8 wana après le 8 wana na tabu bakobengisa ba musicien bakoya kobeta na kati ba ndeko mususu balobi ete muziki elingi kozonga po soki tozongi mwa sima Rex era kende na Kinshasa ezalaki kaka makomba muziki toyebi te soki ezali na liaison na oyo balingi babanda na kati na Belgique bino bokoloba boni. Oui, effectivement, ils ont toujours une liaison parce que tout le monde est ensemble. Et puis, toujours avertir kaka na mukuse bande kona biso ba musicien ba Marie Paul na ba misusu bo beta te jour wana to boya muziki bo landa au peuple alingi. O ya kolanda ne makambo ya muziki wana etalié akosimba mama na touche aluka peuple congolais te. Donc musique ezate bo kende te jour wana bo boycotté yango bo rejoindre ne groupe oyo lobi ekosala sitting liboso wana pona ko manifester contre dialogue. Bit na biso ezali to manifester contre dialogue to telemela bango. IDPS soka ko sangana asangana na ye. Mais musique to lingite pe dialogue to lingite ba musicien na biso ba kota biloko wana te. Mais soki bango bakokutana na bango en tant que IDPS bakenda bango bakutana mais biso peuple congolais toza na makambo wana te tokokendaka jamais oyo baza contre dialogue boya boye débat ngo kasi fallait babandango bien avant makambo ekoma boye pourquoi kaka na dernière minute bazoluka siko boya débat oyo baza contre baya baloba oyo baza pour baya baloba non tolingi na biso eloko wana te toya nde koempêche musique ezala jour wana bandeko ya Belgique le 8 bozala libanda wana. D'abord marche ko sale après marche libanda sitting ko telemela batu wana na ba plan na bango machiavélique nyoso balingi basala ingeta ndeko koko lobi ete kozongisa batelemela IDPS aza na droit ya kosala réunion mais tomoni ete IDPS asangani déjà na ndenge mabomba ndenge tomoni ndenge makambo ngo etamboli akutani na Roger Lumbala c'est-à-dire ba mususu balobi ete aza na calendrier caché ye na Kabila bazaneti ensemble quoi mais babombana mais si kufungola nzela te na ba parti politique mususu non wana za kufungola nzela te parce que tout le monde qui ba parti auto zali na bango déjà na début o ya majorité to boyaka bango mais ba parti oyo to tikalaka nango à partir de 2011 et to sali ba élection loko la IDPS azaki na droit ya kosangana MLC azaki na droit kosangana sauf ba oyo bazalaki batu ya majorité mais jusque là ba combattant to décider te est-ce qu'il faut to supprimer IDPS et sangana to sangana te yango nde na lobi ke no soki bango ba kosala réunion na bango en tant que parti IDPS bazana droit kosala réunion na bango ya parti politique na bango sans ba combattant. D'abord un biso ba combattant toza batu ya parti politique ite donc biso toza peuple congolais to lobaki déjà que
Etienne Tshisekedi tolongoli comme président eli na biso. Donc ce qui y est na batuni ya IDPS ba kokutana kuna na ndenge na bango bakutani mais zate ke biso ba combattant to yawana boye non biso tozo continuer lit na biso sans que total ba parti politique. Donc lit na biso zali sans parti politique. Oh nyo saza peuple congolais bi ka kubunda pona mboka na yezo kende aya to sangana to continuer lit na biso ndenge zalaki avant l'élection. Parce que l'élection na yango ndezong soki biso soko na sima yango tolobi ba parti politique etali biso te oyo ya pouvoir soki ye awa eza na lumbe mwete mais ba oyo ezalaki autorisé lokola ba MLC ba IDPS ba nini wana ekoki kosala ba réunion na bango a huis clos ndenge bakutanaka wana comme avant jusqu'à ce que loba ba combattant to sangani to interdit sikoyo tous les partis politiques a wana sikoyo to interdit ba parti wana mais jusque là bango o baza ba parti o ezalaki autorisé bakoki kosangana na bango mais ndule ekozala te et puis biso pe tokoya kokota biloko wana te. C'est ça. Donc combattant a kokota jamais na ba parti politique ça la makambo nango combat pe e continuer nango na ndenge nango na lutte ya libération ya Congo otoza nango ingeta. Ne Maître Cobra musique le witi oyo balobi ete musique ezongi okoloba boni appel nini osana pepe Congo te konda biso mibeko se ko na poto awo mibeko koya ke musique ko beta kate pe ko tikala ko beta pete oyo ko tsema to mangbungi ana musique ha akoyoka solo pena ne makambo ndenge salaka le wuti na to kozana Belgique to tela pas musique ko beta on na lobaka ya mwana ingeta ndeko kolia tolobi boni musique na Belgique bani bazongisa kaka na ba combattant bazaki obele ba combattant ba baluki bino balobi ete musique banda kuna na Belgique. Jamais nabandi bandeko nanga mibaile basili koloba musique jamais tikala robeta na poto na senga appel na ba combattant nyonso résistant tous en bango samedi il y a les 8 to comme à partir à 8h du matin kuna déjà to manifester et puis na sima to kende na libanda to na libanda ya réunion à IDPS ndenge ko kwa utu koloba na to vu décision te pour na ko kolongola IDPS na poto. Mais par ailleurs, nous avons Marie-Paul, mais quand il y a un problème, nous avons pour le moment, nous avons librement. Mais surtout, nous avons une musique qui est considérée comme ennemi, nous avons combattant résistant. Nous avons une poto, nous avons une musique, tout le monde a une musique, tout le monde a une musique, nous avons considéré comme une distraction. Il est fait ça la réunion, nous avons une mais nous avons un doute sur la réunion. Pourquoi? Parce que M23 continue à 4. Un 23 continue à 4, ça veut dire que tu as l'année le jour où on a samedi. Il y a un bande belé, on a pour le moment. Merci. Ok, le 28 août, les sous-sous, tozali bande komingi babengi si appel ya marche kuna contre dialogue. Bokolo manini mbangu pour bazali konda biso. Bon, journal le 28 est une journée moko très important. Donc vos batu ba ya jour wana to manifester. Et que en Belgique, ils sont toujours contre dialogue, contre glissement, contre non-respect à la Constitution. Donc, ils ont toujours Kabila dégage, il y a un objectif. Donc, le 28 août, à Bruxelles, marche contre Babilo, tout au lobby, dialogue, glissement, et puis non-respect à la Constitution. Donc, but Hippolyte Kanambe dégage, et puis Makamba Maluku, Tobo Sanité. Donc, nous surtout le 28, boya ba banderole, ba pancarte, ba slogan, nous surtout boya na jour wana nde to kolakisa ba mindele ke to lingi te makambo nyonso o tozo boya na Congo et Salema. Merci. Donc boya penda ebele jour wana. Maître Cobra appelle pour la bande ko bazaki biso. Ouais, marche le 28 en tout cas toza bena excusez, toza bena ko bongama. Tous les combattants avec Kabula Mboka na Bosolo, tous les résistants, Eindhoven, Breda, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, awa malgré que awa ba kola ba tonda awa mais le quoi biso bisa mitu na mboka oyo. Donc qui me sali bitumbe ke malamu. Donc le 28 août biso zanga te la révolution surtout pour na tombola bendele ko yate. Pena ko esenga lisusu na mampinga oyo ya Congo. Mapinga oyo ya Congo obo ba sali papa koleta na makambo kala. Ba fute lombongo boye kola bokota ba mauna ba kutisa te bo tambola mboka ndenge na ndenge boye kola penza bo tiki bena ba Rwanda miki ba kutili bino baza ko boma bino boza kotala bo kote msata pepe tina pepe bo tambola ensemble bo benga ba Rwanda bo vandi bo zila biso to bunda ato zonyo kama ato ki tuna to kena suko défendre bino susu to sala musala munene awa so mo na kinana ko moninga na biso mto sima solo awa
ça ko côté la mindele ba bureau ça ko ningisa mindele oyo makamna kine ko ningana te ti le ba mindele oyo ba lembi kanambe donc ça biso mais bino boza ce qu'on ni pas pour ça la part na bino surtout dans la terre d'attente où permet na ba voisin mo ndima ke to ko ya metso ko yaki mais ce que ba voisin tu ba kinga porte ba ni biso ko yati mais bino boza na kati tu zo ko tsena ba idéologie mais boza na musala kanya ba to kanga le 19 le 20 le 21 ba kanya ma 3 jours na prison bazo bon congolais kuna kanya ba buli na prison 3 jours 4 jours ali raté to ba siko mo ba to la musique na banda ba bibima sans que ba biseke to kanga ko na aner ba bina kata aner ba ko matana miki ta la population na aner ba konda et comme quand en concentration na kata aner tout wana ba militaire na so ba za ko mon ba so na so ba ko tala population pe za ko yeba mais mutako agir azati bose na nango yesu masia kita yesu petanga kita ya bunda kita yesu abunda na satante yesu ko grand combattant grand résistant à cela résistance tiba maki na kuluzu pour la résistance ce que bino ka amé résistance bo bien ngote boza ko tia ba tu bible bo bi résistance na kata bible o ba nami ba salaki bo tanga ngote bible ngo tanga ndenge nini biso ba grand ba sala nzambe ya solo o to simba de gens nzambe ya yesu masia tu vanza na kata ba biso ozo comprendre ba passer ba ko fungula ba solo te fungula ba masolo combat fungula ba masolo résistant yangwane masolo pour ça ba mabele yesu abunda ki mabele na ye abunda ki ba yuda tu as passé une victoire. Vous comprenez? Il faut que bunda bien, surtout bunda ma belle ba koko na so atikla biso ba koko na so bundaka. Mundela pakata ngambang. Yo kasi mundela atika vous pouvoir boy ne kanambe ne utiliser ba pouvoir na sana jamais. Pouvoir na sana pouvoir na bitumba. Donc il faut que bunda. Ba congolais botelema, ba commando, ba soldat DSP. Oya kala ba ngotu botelema, boze bele ko bo melama bo bima bo tindika ba na rien. Ici pas mon grimace ba ko pakata. Bako pakata ate ba munduko ba bonu ba kabula kine kabwana gombe koma ba wande bango tout ba se concentrer na gombe baka militaire koma kuna makamuto sala manga kuna donc tout est comme na gombe wande va na cité zate ba tout se concentrer na gombe ba bateau mona pina fele wana ba bateau de guerre exemple bloka misi bandaka ko be kone tonda ba armée zomban comment la va ina a zaka ba ko bomana ndako comment la va na songa ba ko bomana ko ntaba afandi ka zo silaka ya boya ko boma Congolais Bunda, tellement. Au bout le 21, le 19, le 20, le 21 janvier. Et c'est la multiple. Tu retiens beaucoup. Babi, ma qui n'a pas tika mboka, sont libres, ba kende. Tu n'as pas ça, ba rwanda te. Parce que libérer mboka, on a ambassade à Rwanda, vous allez soutenir na Congo. Ingeta. Professeur Malobala, combattant Goliath, appelle Namande Kozai Kondabiso pour la marche le 28. Le 28 août, nous avons fait la bande de surtout à la Ebele, na Bruxelles. J'espère qu'il y a une heure ni wana. Il y a 13h na wapi na Matonge. Toya ebele to mema bana aussi. Toti karabana na biso na makamamboka te. Toti karabashi na biso te. Donc toya ebele pour na côté le mela dialogue na makambo ya maluku. Boya ebele bandeko. Do na kolo baka ya ngwana. Ok, pour la kosukisa na likambo oyo etali fali pupa oyo azali kotambusa batu abeta akoma aba mabe akende boye mabe atambola na Europe mabe akoma kikuna na Canada bapekisi ye muziki ale akatisi kuna na États-Unis azali kobonga makuna abeta bandeko mingi bazali kosenga na bandeko oyo bazali partout babenga na police kuna po anile concert wana ndeko kokona ko banana yo ko banini po to ke vraiment na suka mingi tokomi moment presque na suka okoloba nini pona likambo bon na mukuse na kopesa toli na ndeko o fali pour pasana no jeune inaki une trentaine d'années donc vineza na ona mulai alanda te bakanambe bazokende akota makama muziki te toboya biloko wana atika concert wana atika soka lingi vina ye ekende akomane tina suka aza encore na ba ane belé ako vivre akobeta kana muziki na ye à la longue. Comme Ayebela Kanambete, donc il est encore jeune, c'est le moment à l'ukate ko lana ba miete o bazo pesa ye sikoyo parce que ba kanambe bazo kende mais hier akotikala to ko charger na ye ayeba ke nyonso azo lingasa la lelo un jour à rendre compte donc eloko na ko loba ke musique ezate o azo chama toy mangongi etaliye toza lisusu ta ya pardon te to ko limbisa kate toza bato œil pour œil dent pour dent toka beti ayeba ke un jour to kangaye atane Europe nenga yaka kuto to autoriser ayaka ne ko tambola mais cette fois-ci soki bana États-Unis
botiki ye baji Noel botelema kote kuna donc a sentir que ndule zate mais soka tima to mangongi ata awa so to kutane na nzela a kamunuko ingeta Maître Cobra. Ndé kaka luozi ati koloba ngando akanda donc fallait pour pato pesa au conseil tika misala do sala no ba otindo na kanambe tika misala do sala o ba otindo na kanambe pa kanambe otinda na liwa pa kanambe ni akine imote pour ça kanambe tango ya kokende ame ma groupe le surtout ba liambongo na ibasa nini ba batiola so ça mona maele yoka mona maele yoka kotia grimacité pa yimto bana misikité bato babetaka misiki na mboka wana batika bafuya malamu batika ba mvuma malamu bakufa leo to komaka bakombola ngoti elo na ba paina biso to komaka yoka banzemo na bango bato akala wana banzemo na bino to yoka ngosute po banzemo na bino conseil oyo bokopesa banzemo wana conseil nini to komaka yoka banzemo akala avec ale avec wendo bavie belé akala bakufa kufa banzemo to komaka na parler biso ba résistant banzemo oyo abino pola et makambo ya mabe makambo ya ba salité makambo ya malamu te ba dansa malamu te devant bana na bokilo ma otala ba musique na nous raté do petit tika donc to biso tika komekate kolongate vino ekata na avant ba bloc bo simba kolongate sur nous zola ngusabino e mabino keba bona nzela malamu nzela nzambe dani nzela ya peuple nzela ya résistance yango nzela ya nzambe o aina résistance aina nzela nzambe te vous comprenez toujours conseiller ta ki basana nzambe kata na résistance donc boya bo région de biso boye mbanzembo pona ko soutenir bitumba o tozobunda kasi botika bloc bo sala wana pona kana ba okende yo siko okende wapi kana bazonga wana yo nda kana na kwanda so ke kuna ba kopazone kuna yango fali vatika misala wana ko beta te zonga na pale na ingeta Ndeko kolia te pour la conseil fali pour les États-Unis au koloba nini pour ba bazali konda biso ce jeune homme azo yokate azo kopekisa ye azo yokate bon ngala koloba kaka ke na mukuse oyo yela ye talié o comprendre donc asala auto ko sala donc oyo yela ye talié biso to pekisa musique azana droit mo ko beta musique na libanda ya mboka te le roi azo yokate bon d'accord to kotala ye ndengi makamune koleka biso to juda makamune maboko ba résistant combattant donc to kotana mama mutu te donc oyo ko tia teti ou beneti ya to tia teti bon oyo ko yela ye je dis bien ekotala bobele ye moko merci maman. Ok, to komi na suka ya masolo na biso vraiment to komi vraiment na suka na ebite soki na bosani mutuna mususu oyo bozali na ngoya kobakisa pe maloba ya suka na o nyoso to sili kusula awa ya kopesa peuple congolais ndeko koko maloba suka ezali kaka to lancer appel à l'unité ba combattant nyonso o bazobundela mboka o bazobundela ba parti politique te boya to sangana to sa liboke moko to bunda pona ko libérer mboka na biso eloko anengana lancer yangwana tozala penza bomoko to bunda na ndenga bosolo po mboka na biso ezala libérer merci Maître Kobo ngana osenga ke makambo bifinga finga yango te na temps auto komi oyo ba wande ba kotisi biso distraction makasi ya kotia so des autres entre biso pas to kabona pas bango sani ba réuni yango na to tika makambo oyo ya kosonaka to sala bomoko to kina liboso to tika ko finga o to boye to sala bote ba auto ebani ya so to so bunena mboka to ebani na biso yango na bomoko wana to zane bomoko ba auto ebani to zana bomoko na ba auto ebani auto zo bunena mboka ezala ba yaya ezala ba leki to sangana to zana bomoko to ke liboso to tika distraction ba rande ba côté la biso ya ko panza biso so na ka ba luba bangala pani bango ba tia des autres ba lu biso des autres pani bango sani ba glisser donc so to ndi ba des autres yango na glissement de to kanga frina ba des autres wana to sangana zo bomoko comme ça to ke liboso ingeta ndeko golia te mot de la fin to boite ndeko na ngai makambo lobi kasi kosangana yango aussi eza pa hypocrisie bato baya kosangana biso baza batribaliste te bato baya kosangana biso baza bato lokuta te tolingi bato ya logique oyo bakolakisa biso nzela malamu oyo tokenda bango na malamu bokabwani ezali mabe toboyi kombata mosu oye mpona intérêt moko boye obi oye koinfiltre biso non bato tolingi toyamba sikoyo ezala bato baza moko ya mboka oyo balingi mboka. Donc maman partie la belle on a rôle le merci à trop vraiment nous on cette occasion et j'espère que vous en avez occasion plusieurs fois na kokwa luozi na mettre Cobra donc ils a plusieurs fois tous en a bien temps nyonso donc bon courage na ba combattant nyonso faut continuer à conscientiser peuple les amis musa na biso tozwa merci. Ok, merci na bino nyonso na ndenge bondimi ko répondre na micro na ngai vraiment na sepeli kutana na bino susu moko na lelo pona ba bazali ko na biso botika malamu to komi mbala sima au revoir.
bongela kwani monongele vwandila kwame kuvila wambo ndoki mukwenda kundandike nina mumpimpa mvua makena mumwini mudila kenina kena yekimako dala mumpimpa fwidi makamyo ye magazinu ndokizoba mumwini mudila kenina kena yekimako monongele vwandila kwame mutiza mputu ndoki mukwenda kundandike nina meni vakanga batoko mazunga kietu bauka babaki bisalu meni vakanga ndumba za zunga kietu bauka babaki matoko kabakwediko monongele swamina kwame mutiza mputu ndoki mukwenda kundandike nina ngele kwa nganga mpamba ndoki mukwenda kundandike nina monongele swamina kwame munantiatadi ndoki mukwenda kundandike nina mukotele mukalu ndoki mukwenda kundandike nina yema It's for German. Let's sing and dance to reggae music. So can I get me an American local landing? Na can no see ya say any ya landing alisus. Azana mayela buto, azana mayela moite. Na butum fuama na tongo suka soba. Say oh, kasodi ndoki soba. Kasodi ndoki soba. Yosa mandela salaka. Tomanango na mweka sibo zipo menga kasodi nyanzo na butu. Say oh, kasodi ndoki soba. Alingo soko nyoko la moniganda ya zingo. Le monde est terrible. mbuti ya kivana kwanza mbia moyo echa bamama lukivana kweno kwanza mbia isu hiandikaka matoko lukivana kweno kwanza mbia kimbangu kiangani kaka matoko tukivana kwetu kwanza mbia mpungu watulendo kena bakundi tukivana kwetu kwanza mbia moyo waludi kena batata bakivene kwau kwanza mbia isu iandikaka babunsu tukivana kwetu kwanza mbia moyo walongo kena